pamba te na kati ya natiro ezingeli ye nde esika oyo ya kozwela biye ya kosala aza na yango posa pe esika oyo ya kobongola biloko pe aza komona po akokisa baposa na ye na kati ya kokela nzoka mpona kokela esengeli molimo mobimba oyo eyebi mabombami ya mokili ya molimo ya biye eza na molimo nde esunga bino nzoka sikoyo bilenge na biso lelo bazali te na modele to ndakisa oyo bakoki kolanda pamba te mundele ntango aye mayele ni mundele asalaki abomi bokoko afingi bokoko asali ekole nzoka ekole wana ye asali yango mpo na intere na ye abanda kobimisa baye bakobanda kosalela ye baye bakosunga ye na œuvre na ye ya esclavagisme ya colonisation ya exploitation ya bayindo nini papa kusu est-ce que après natanga kyo malamu limbola moke moto na natangi kelasi na mboka nanga na silisi na jumusa na mboka nanga na tikala na mboka nanga kosela place ya esclavagisme za wapi matondo mingi yambo nanu mboka ngo kaka tozondakisa ya Congo Congo euta wapi Congo euta na conférence de Berlin tango bakabolaki mabele nde ba français bazwi Congo ya ngambo kuna ba belge bazwi Congo oyo et puis ba belge nanu batu bazwaka te Léopold II moto azwaka eteni o babengi lelo Congo tango aseda ngo na Belgique nde komaki Congo belge ya ba kolon ya ba belge simanango ba kolon wana tango toza kozwa indépendance ba kolon wana balingi kotika mabele te yango na bayokana na niveau ya Europe ete bokoki ko bouger cartographie wana totikeli bino te il faut bo respecter nini ba limite wana yango ko sala ke Congo na biso azali toujours ko dépendre na Belgique soki olingi oloba parce que mabele ya Afrique tina lelo ba européen bazali ko considérer ngo nanu mabele na bango alors bekole wana o bango basali ndesiko to ya topesa ndimbola ba dirigeant na biso tindenge bavandi wana pona bango bakomi mona teke baza penza na mayele oyo ekoki kowutela na bokoko pona bango bazomona mayele bango bakoki kosalela eza mayele o mundela yaki nango nzoka mundela limitaki bango yango ezosala ke ndakisa tozwi Congo alinga sala constitution na ye mais basali nini yambo nanu ba belge batu bapesa bango loi fondamentale donc o bango ba belge basalelaki bango constitution à la Belgique pour l'exploitation du Congo oyo kosala ke avant l'indépendance égale après l'indépendance et ba dirigeant wana bokomona nini ezolakisa ke baservaka Belgique parce que mbongo na bango batiaka ngo na Europe et puis même bana na bango soki babeli même bango moko santé na bango eza na Congo te santé na bango eza na Europe alors kolia na bango baza koboya une fois kaka accéder na babibonga une fois kaka komi na makoki akolia lisusu na boyindo te ake kolela na nini na kimundele yango ezolakisa ke azalaki très mal formé na école alors lelo 57 ans mama na ngai 57 ans il y a indépendance mais ba congolais bazo continuer ko benga concours ya mindele po ba ya kosunga bango jamais congolais a traité problème na ye moko omoni yango ezolakisa penate otangi na Congo osilisi classe na Congo yambo tangi nanu na français oyo eza monoko na yo te etungisi nanu mayele na yo parce que lobby nzungu ezalaki tanga zobotama déjà balobi na bonjour mama ça va voilà kokufa nyonso yango wana parce que mwana ya mundele azowuta na monoko na ye na ndaku na bango yango wana pake kotanga na école donc ndenge babengelaka na ndaku na bango eloko yango wana pe eza na école kasi biso bongo te biso na ndaku babengaka lolenge mususu na école pe lolenge mususu yango esali sikoyo te etangeli ya bajeune na biso eza mabe parce que même bakuluto bino bobengi ya 60 ans 70 ans bazokamba ne kambeli na bango batikali kokamba te po na bolamu ya population parce que balakisi bango yango te eloko nini balakisi bango eloko bango balakisi bango te une fois
okomi ndakisa ministre okomi PDG elinkoloba okomi mutu ambongo pona omisunga lokola mutu moko asalaka na kompani moko quelque part aza kozwa mbongo pona mwasi na bana nesika batangisa bango te bokonzi ezali lokola na kati ya libota ya munene soki na kati ya ndako tata azali mama azali bana pe bazali biye baboti bazosala eza mpona baintere ya bana na bango bazoluka intere ya bana na bango lokola pe lelo soki totali ndakisa présidence ezali botata gouvernement bomama parlement batata mwasi na banoko population nde bana omoni yango ekosenga présidence de la république ekosinspire na bonzambe oyo ya bino po ayeba touti wapi tokomi wapi nde bongo ntango akosinspire bongo mayeye azwi akopesa sikoyo wapi na gouvernement donc mama sikoyo akoti na exécution ya mayeuti pai ya tata pona bana donc pona population alors chaque ministère ekofonctionner kotala couche ya bomoi ya bana elinkoloba soki ministère bapesi eza ya santé okotala pona santé ya population soki bapesi yo environnement eza pona otala environnement na bino lolenge wana bapesi yo pe enseignement soit primaire soit supérieur ezali pona oyeba bana bakotanga na baétape na niveau primaire ezali étape ya formation pona kotindika mwana ayeba ko maîtriser environnement na ye soki alongwe wana akomi élève sikoyo wana ke na professionnalisme bolingi bolakisa ye musala mais soki asilisi ake sikoyo na université donc na université sikoyo alingi ayeba mokili esalema ndenge nini pe fonctionnaka ndenge nini papa nkusu kana na openete utsani na bozindo moni mitune za mingi na zotika opendela po baimboka balimbola malamu kasi tozongi mwa mukesima olobi ntombwa ekuta tunatikanga na telemo ekuta bela na bilenge po lobaki te bangonde baza lobi bangonde baza ba elite komaki papa nkusu lelo oyo elite ya République démocratique ya Congo ayo koyeba ta kosala nini to bandi boye bayeba kokamba biso na sina lobaki baza penza bilenge te 60% nyonso ya biso communauté internationale tolengela maponomi mwa ndambo ya pourcentage ya misobe esengeli ute pa na ye daye baavion totindelaka bamasili eutaka le biso tosalaka yango te meme bapapier mikanda oyo esengeli totia mokoto po te topona moto nga na lingi tosalaka yango te nyonso ekouta babele kuna kino mokolo nini titango nini nyonso wana ekosila po te elenge acomprendre mokanda na yo azwa miso maboko mpo te kongo na ye mpe afrika etombama lolenge mpenza mokanda na yo eza kokoma wana kino ntango nini ntango esi ekomaki esi ekokaki pamba te soki bozangi koyoka message ya nzambe to messager ya nzambe ayeli bino nanu te nanu ntango ekoki te mais soki messager ya nzambe ayeli bino mabombami oyo ewuti epai ya nzambe mpo na bino nde ntango na bino ekoki yango wana omoni mpo na biso 1921 kotelema ya mfumu kimbangu nde ezali ntango nzambe atindelaki biso mobikisi oyo akoeklere biso po ayebisa biso mabombami nyonso oyo ebombami na bonzambe po permettre biso toyeba kosala tonga toyeba kosala mituka tosala baavion tosala nyonso sikoyo mundele akangi ye malgré ndenge akangi ye ye atikeli biso bilaka alobi bon ngai nakabi nzoto mais pai bokotikala tala mayebo komona ekozala boye ndenge mfumu kimbangu asakolaki yango sikoyo jeunesse na biso atali bakulutu wana basali eloko moko ya malonga te mpo na biso mais bakulutu wana bauti wapi bauti na ekole ya bacolonisateur ce qui veut dire système éducatif oyo tozali na yango ezali système éducatif mpo na koforme basubordonné yango wana bakulutu na biso balakisi incapacité yo sikoyo otanga na yo te to bana oyo batangaka te
pour au côté de la système le yo moko tangi to tangi ba imboka to tchana entre parenthèses papa nkusu matondo mingi mingi lelo otangi wapi otangi kelasi nini ba no baza kotanga baza banani baza kotanga tote matondo mingi mutune ezali malamu ngai natanga na école ya mundele natanga kaka primaire nasukaki na 6e primaire tango na mati 6e primaire bayebi nga tomata na bango na premier CO na CO de la montagne natangi na bandaki primaire na nga na l'air dame na Lingwala après na ye na Ngiringi na Kasavubu na Louis de Gonzac sima nango CO de la montagne kaka tango wana nakomi na premier CO mindele bamatisi fusée soit disant na Sanza. Alors nga nakendeki na école technique ezalaki wana na tuni bandeko soki bazoyekola nini bazoyekola ko réparer mituka nde nazongaka na ndako nebisi tata na nga na bina otanga sous classe te parce que soki tolandi classe oyo tokotikala kosala ta tonga te ata avion te ata pe motuka te bon mwana nyonso oyo ozalaki so comprenaki esengeli te otanga kelasi ya mindele oui na comprenaki yango bongo c'est pourquoi bayebi nga bayebi ke na kati ya quartier nazalaki mpe brillant na classe mpe nazalaki brillant na niveau na nga wana me ntango nasilisi kelasi bao bayebi nga bayebi malamu ke nalukaka diplôme universitaire eza te naza nango te oyo ayebi place totanga na ye na université abimi te alobi ke totanga na oyo na université boye nga atanga na université te meme na bahumanité na bango yango bongo bana na ngai d'abord nanu na mission oyo nazwi epai ya nzambe mpo na kocontinue mosala ya mfumuki mbangu il faut bayindo batanga na école africaine yango wana école africaine eza déjà kofonctionner oyo bana na biso bazotanga na les 4 langues nationales matondo mingi na gouvernement ya mboka na biso parce que na kati ya constitution bandimi likambo yango te bana fo batanga na bankota yango esali ke bana oyo bazosilisa sikoyo epai na biso d'abord baza bapolyvalent mwana do place nyonso akutami akosala mosala nyonso oyo mutu asalaka mwana bano bazosilisa na école na biso akoki jamais kokonte na libanda aza kokonte na bapropre effort na ye voire même liboso ya baparent effort ya baparent ezali mpo esunga mwana lere aza nanu na bas age me ntango mwana bandi kopusana fo azala responsable ya bomoi na ye moko parce que mfumuki mbango alakisi biso notion ya responsabilité yango wana mfumukusu aye kokoba misala wana alobi il faut mutu mwindo ase prendre en charge ko se prendre en charge elingi koloba te kotya badésordre ko se prendre en charge elingi koloba ozala responsable ya bomoi na yo donc Congo il faut ekonte na Congo donc Congo akoki kokonte na mboka nanu mosusu te liboso fa konte nanu na propre effort na ye alors Congo aza déjà na modèle ya Congo eza na kati ya mfumuki mbango mpona nini ntango mfumuki mbango azongisi biso na bokoko soki lelo olingi osala tolingi tosala moteur eza simple tozwi bana oyo bazotanga na académie de mauvais arts tozwi bana oyo bazotanga na ISTA de mauvais arts parce que mpona ngai bana wana baza basavant transformé bazosala sikoyo babikeko ya kopresente bato mutu asimbi Congo mutu asimbi mbeli mozokoka kosala mbeli te ozokoka kosala Congo te oyo mboka aza na yango posa ce qui veut dire école wana basalaki yango mabe il faut to changer système ya kotangisela bana kuna il faut babanda kokulele biso babloc moteur eza processus monene eza molai te décideur kaka décideur mutu aza na makambo nyonso c'est pourquoi presque omoni likambo oyo mama na ngai ezali ntina mokili ya molimo boyebi lelo na esika tokomi lelo oyo système impérialiste ezosila na Afrique oyo yango wana nalobi na bacongolais totelemela plus niongo na biso mindele bazali na yango parce que yango nde kopesa biso bosomi indépendance na biso po toke kosenga niongo soki bobrandir bakor oyo bamupe bazotiela bino ya le 31 décembre continuité ya esclavagisme il faut to brandir bakor ya le 30 juin 1960 accord oyo nde ezopesa biso liberté et na liberté bolimbisi mama na nga accord oyo eza na mbongo ebele mbongo ya 57 ans oyo tokotonga nango Congo oyo bana na biso tokotia bango na domaine ya recherche l'état zwi misolo wana bauniversitaire na biso bakoki jamais kozala bacompilateur mais il faut bazala bachercheur ya solo bayeba na kati ya nature secret nini ezali po tosala biloko to nango posa obetili solo ya malamu na tosukisa mutuna nga suka ezali boye Cardinal Mosengo Pasinya alataka ekoti ndenge moko na yo presque alobi le 31 décembre
peuple à se prendre en charge, alors que à cause on a raison par rapport à Mambio Zoloba, parce que le bilenge bateleme bazami so maboko bilenge bakoteleme ndenge nini bakokende na marche pacifique oyo concept ya élection esalema na kolongo bana pote bapono bakambi ya sika bilenge batata nyonso bakende bilenge bakota nzela bapomi pote afrika pene simba oyo ezali yango destin lokolo komi na mokanda na yo monseigneur pasi na elongo bolati ekoti esali lokola ekokana aza na raison na ye kobimisa bilenge na balabala aza ta na raison moke te c'est au contraire batala kaka expérience na ye pamba te agéraki conférence nationale souveraine pendant plus moins 7 ans soki totia ata 6 ans azalaki mokonzi ya conférence akoka kobimisa mbuma ya kitoko te conférence ezalaki mpo na réconciliation atikala koréconcilie peuple congolais te azalaki na penchant ya kosoutenir opposition alors que na kati opposition batshisekedi bazalaki bacatholique Mobutu mpe na majorité na ye oyo ezalaki mouvance bacatholique akoki koréconcilie bango te parce que azalaki koservir occident alors lelo peuple nini oyo alingi kobimisa na balabala mpe mpo na intérêt nini ngai nakoyebisa peuple congolais soki bokwei une erreur ya cardinal Mosengo lobi na bino ekozala liwa me mindele oyo biso tokomelaki mikanda ya koyebisa bango ke ntango na bango esi esili basenga biso pardon peuple congolais a se réconcilier politicien asenga peuple pardon yepe cardinal Mosengo asenga peuple congolais surtout jeunesse pardon parce que babimisaka jeunesse le 16 février na balabala bato bakufa baindaminiza famille wana te entre-temps baréclamaki réouverture ya conférence nationale bafongolaki conférence nationale agérango pendant 5 ans eloko nini oyo bana wana bakufa to bato bakufaka le 16 février bakoki kobénéficier mpo na conférence wana eza te donc baoyo akobimisa lelo nde abongiseli bango makambo kitoko ezali te donc oyo alingi abimisa siko mbala oyo ezali continuité ya impérialisme yango wana mpo na biso tosukisa wana cardinal Mosengo aluka nanu tovanda tose réconcilier entre biso bachanger système éducatif parce que bao wana ye azolobela lelo ke bango butu bazobebisa bauti na école na bango ya bacatholique majorité donc système wana ye lokola alingi continuer Afrique eboyi yango yango wana le 31 a espéré te ke kimundele eko continuer donc a espéré te mais ayeba bien ke aza moyindo famille na ye baza bayindo biso nyonso toza bayindo na ngongo eza ngonga ya bayindo bakoko ya bayindo baza kotelema donc bilenge bokosama te surtout parce que bakosaka bino le 16 bokufi bango mutu bakontinuaki kolia bafamille na bino kutu balia te donc bazosala bongo parce que bango baza na baintérêt na bango mais intérêt ya population batalaka yango te alors mpo na yango tosengi peuple congolais toute tendance confondue na politique to na religion to na problème ya tiraillement te na Congo pour se prendre en charge elingelo ba congolais à toute tendance baboyi ba injonction ya libanda balobi bon sikoyo tosengi na ba politicien bosenga biso pardon parce que pendant 57 ans bo servir occident botalaki biso peuple te biso tokolimbisa bino siko tozwani na bino na biso to brandir accord ya le 30 juin 1960 tokei siko epa bamindele po toyebisa bango bozongisela biso bopesa biso mbongo na biso bogere Congo pendant 57 ans papa kusumo kanda on eza mozindo penza na kobenga olusu poto manula yango na bozindo penza tokotika tote mo politique mo moketo ko to bena o komi na kati ya mokanda bayindo bulani fumu kusu totel même pote lobby eza maboko ya biso mingi penza nde bilenge bambela ya solo tokoyoka ngo kasizali pona mindele totala intérêt wana penza soko eza pona ba Congo ba mindele soko penza pona ntombo ya Congo biso baso toko bosala musala bele po bulamu mabele bakoko ya biso république démocratique yango biloba mboko kimia obele kimia ko bapenza ko ingela mtie babuta mabino matondo mingi soki olongoli kapita général na prison o remplacer kapita mususu bosali eloko te fo bobuka nde bamira prison bozala libre po boyeba kozwa mikano na bino matondi papa Nkusu matondi pe na bino elongo boko na ependoki ya bino ya télé 50 merci papa